À Longwe, bon, et ça, là, et ça s'est dérangé quoi. Et dérangeant moi personnellement parce que daki mutu mo otondo beta penan tondo causer pena kitoko ye pena daki mutu na ngai. Donc nakolo ba ngana daki mutu na ye. Na du genre que ngana ye okuta ba on mouvement quoi. Zaki bien tondo collaborer bien et puis au moins que na yemba pas fane na yemba na nzembo na ngana yemba pe na déchan na ye. Donc et dérangeant mais c'est la vie. Moni à mon avis que l'ambition est coquille il faut à ça l'anzela na bonne chance est-ce que aux arapes na moi regret moro peut-être au ba chanson na ye beta mal souté mais yo sala ba vocal na yo kuna au regreta ngo pe que so na poso sala ngo yemba ngo est-ce que les arapes benage non banzembo o beta ou ya frère na yo ata o aza souté mais beta ba vocal na yo o sala ke ba chanson na boyemba ngo le souté que ozo regreta ngo. Ouais, franchement, je regrette. Bon, je ne regretterai vraiment pas trop, mais parce que mon Wengeza, ma vocal, na belé, na chambre presque belé, mais par rapport à la question, on a répondre à bon, ça marambo. Et nous le battons, on a même pas nzembo mo bena MBP vocal, et c'est moi, mais na ça même promo na côté vocal voilà la carte. Na beta kalanga, c'est pas grave quoi. Tokoyo kango, ça la biso bien. Lingaka akambie bebe nanga motema lingaka na bondela ye na malembe soke lelilelila lingaka na bondela ye na loyembo pala katala yi sheraton chakolero maisha Cedric Wata chere se bondola ngaye na profite na pesa masalanga jire se bondo jire se bondo très fort. Au premier temps, mais bien ça la bien. Je reste bon dans ma salanga la sanité. Jordache Fonseca très fort. Jordache Fonseca batutu balinga arnaquer quoi. Moni nazonga la ranga yango. Ils ont pas plan. Ils ont pas plan ngai. Na goti kango te. Na malgré na tala rapé kuna bazo beta la bango c'est bon mais ngapi na beta. Ça la on entend au talibo tala msepso azo beta. Et ça la ngasko bien que na ko ba interpréter ngai. C'est un plaisir. Beta ngo bien. Mais bah ça lango quand même. Bien. L'équipe est bien sur 10 au pesa rome. On appelle ça moi 5. Moi 5. Si on entend beta bilo à faire sur 10 ba pesa rome. Ngasko ta na beta bilo ya faire gola. Sur 10 ba pesa rome. Ngata na beta bilo à faire gola ba pesa 10 sur 10. Moi c'est qui quoi ani? Yemo ayebi ke na sora 10 temps na sala ba plan na ye. Nakutana misene mo ngata na la samba na nga les na tuna ba question na na ligne. Nakutana misene mo boy. Alobi na tunele ya mo arke le ponga kombono itambula na nga na munoko. Ba na kisongi na nga na tambula na kombono na munoko. Bosana yi pardon vous m'excusez nga na fona pesa mbote na yemo Pito Lukaya. Pito Lukaya ba Pito Lukaya za na mbongo belé. Pito Lukaya yemo le direcable El Madine le direcable. Muskila ningisa ka mai po yoebi pena Pito Lukaya po pena fo moi loro mo ya sika kota su na nenga je la musama solo e pesa su po mikolo na mi 10 match nazalu na mikolo nazalu numéro 10 fo nazala na makambo bo epe ya makasi tuna yo ngana kenda na banda kisongi na ngai kisongi na nga na banda na kusala misemo ya faire aibisanga bi yo au travail à faire. Non, qu'au travail. Quand on a parlé bouillé aux autres travailleurs qui font. Qu'au travail c'est trop dur. Qu'au travail c'est trop dur. Moni, makamona ninga olobangote parce que moni, makamona bimsaba to ba impoli. Impoli nenga na tuni question. Malgré nga poto ba nga songi mais nazo tuna kaka. Ba bi o vandi na parler aux autres travailleurs qui font. Qu'au travail c'est trop dur. Moni nga na chanteur ténoriste. Na kati na ngai soki naza na potentialité. Ba benga ngoni makaba benga ngoni. Potentialité papa. Un garçon maïle. Na tuni ke mutu akenda bena ba système bangomba kuna. Ya maïle. Beauté na intelligence. Nga attaque ténoriste na la potentialité wana ya Rosal et comme ko comme ça ote ke nazana kati na nga nazana ba chanteur ténoriste belé kati na nga. Parce que ezelo remonter ko comme ça bato. Comprendre? Comme ça. Travailler quand même, on reconnaît au travail. Na travailler na travailler à chanteur, na chanteur na préféré. Na travailler ka, na papa na ba Carlito Lassa, na
mokonzi ya mboka fo yeba pesaka mbote makasi na ndenge musika mokonzi ya mboka mais respect chef d'état major zoya mako zoya dadi akuza yama e wana lingaka na ete chef d'état major na biso quoi faut ba respect belé quoi talaka mokonzi bon oyebi ka donc je peux pas nier Carlito je peux pas nier sikoyo biso tango tozokola toza génération mo tokutaki wenge tanga faire sani tokutaki wenge oui. Même faire un grand chanteur, tu es un grand chanteur. Faire le bar travailler à Carlito, na Pepe Calé. Si go yo ga Carlito. So tangi faire. Na taba polémique té. C'est ça polémique tant tangi Carlito. Na temps polémique té Hervé Gola. Faire Gola. Hervé Gola aza. Faire Gola ex patron na yo. Aza vient na ngai. Aza vient na ngai to za na relation mo té makasi so ya ndeni té mais. Ex patron na yo. Aza vient na ngai atikali vient na ngai za histoire ba changer yango té. On comprend? Le vélo t'as ex-patron na yo. Mais ça va faire dans la vie. Vélo nini? Vena yo. Kena ndaku na yo de la sayo vena. Kena ndaku na yo. Ana bova kena ndaku na yo. Ex-patron na ngai. Ex-patron na ngai. On comprend génie na niango te. On comprend? Tant déjà batu balobaka. Po na yo kaka batu balobaka ke. Ozalama la banzela na ye. Eza mabete. Est-ce que nous avons ma belge? Vous avez tenté un jour de travailler, vous avez mis au travail. Tu as travaillé na oui. Qu'au travail c'est trop dire na yebié. Nakutana susu nga tanga polele. Nakutana lisusu na chanteur moko ya groupe wana. Ya cette fois-ci na otanga kombo na ye. Mao. Ngana rapolele ebi bien ça va masara ye wana bien ça bien ngana rapolele Mao mta feraya ça va Mao mutu na out mona chaka ba wana yes ok moni ga muta Ferrari mutu na ya let's go Mao ebisanga bien non on se rappelle un jour bora na studio boy na ba Mao ozanga vocal nga bena arkeli na osanga vocal au moins ndenge obanda te jamais na osanga vocal après na sanga vocal après ya concert yo ban ça makambo yaka modi tango biso to ando yemba biso tango to ando yemba kuna tango azaka pa Hervé Gola Faire Gola te yalinga ba benga Gola olinga te yalinga ba benga mingi papa Hervé tango azaka pa papa Hervé on comprend omoni ba Mao ouais bazaki ba chanteur o ba ya sima après biso tikolo ba mama solo ba chanteur biso zaka équipe 1 équipe de base bon bazaki ba chanteur à deuxième équipe comparaison ngana Rose Anden y a pas match connaître ya concert yo posanga vocal na kata studio amema ko pe na mutuka na ye na boîte na saba fo ba yembisa mo ba vocal na nga yaza na mutuka ya mema ko na mutuka na ye ozonga moni ngana kuna na boîte noire na yemba no ba vocal koleka tous les musiciens y compris na leki na yemo Guy Gola ouais na yemba ba vocal koleka ba na yemba ba vocal bele koleka bango nyonso siko ya na ozanga vocal ndeni yo pe ki sakata ezalaka lolo lega na ina ki sakata otangela musique ki sakata na onde ngwana te kasi na yebit na botama artiste nakenda ko perfectionner yango mokie na moi intelligence on azwa yango na fier nango parce que nga na habité so ba apprendre nga na habité la musique on en prend ça s'apprend toujours musique ici la raté mais eux ça ba notion de base au faut chanter azala nango moi j'en ai est-ce que vous permettez nga na tout na makaba question mon émission na yo et ça dérange pas makaba na tout nos questions mon zala pe na front en plus zala très ouvert. Est-ce que vous pouvez savoir la qualité à Arkeli na défaut na artistiquement? En tout cas, Arkeli a frère nanga awana wenge. En bref, je vais te dire, c'est un talentueux, un musicien prometteur qui a un avenir radieux. Ça veut dire que na ajo na potentiel azanango
na bato ozomeka comparer soki ozongisi bango na baage oyo bazalaki na bapotentiel wana te bosko pesa esko 10 ans ti poto azala à l'aise à travailler musique azala nani donc franchement c'est un bon nazokumisa kutu te parce que ye na banomone depuis kuna point négatif koloba teke eza te bon point négatif oyo nga na koloba eza kaka oyo bavie balobaka ke non arkeli azalaka mwa rare na télé arkeli ntango mosusu ase promouvoir te moni de nature aza déjà motu moko kaka mwa trop réservé trop timide kaka mwa yum excuse biso na terme neti mwa yum neti kaka ndenge mwa terme outilize wana naboyi kobimisa yango epa na nga mwa défaut ntango mosusu yango wana mais je sais que avec le temps na makambo ntango ekofungwama se lâcher, à se déchaîner, ça sera très bon. Mais sur le plan artistique, il y a des choses à reprocher. Merci beaucoup. Aza jeune, aza garçon, aza monsieur, akenda ba chikitro. Et puis ma lobi na cosité. Vous comprenez? Moi il y a na cosité nga pe na ba yiwa yum. Trop timide. Trop timide c'est quoi? Moni eza façon d'être. Mutu na muta na façon na na loba place ma lobe ya linette émission de ça je pas donc ceux là on na loba pourquoi rare na télé oui bien sûr moni biso oh eza wenge tant to bimara tant to bima doit apparaître tant on doit apparaître place mon boy faut ça apparaître rare pour moi gaz na yi mungo na yi mise menaka mbanga fort siko moni opesi réponse za mbanga mais ngasi na mbanga te na moi charisme na moi poli quoi mais ningo lo baté trop timide bon mamsu makaba ça viendra avec le temps moni formation ngana ozona wenge za la formation mo boya maram sur le plan chant sur 100% na ozwa na ozwa 20 ou 30% de formation mais 70% na nango déjà parce que na kenda de abachiki nango. On comprend MSU dans une formation dans MSU Zaka musicien faut avoir un charisme musicien faut car mystique musicien faut boy mon formation plus MSU mingi on a dans état yango wana lo tonde comme la soie non ça va question on autour na yo ils ont musicien mon na maison mais bouta na pas faire rigola boya Nicodème yo oya liboso na ye mais il y a des États-Unis liboso yo tikala ça là on est et ça là tant que yo ya moi liboso et ça là rien du tout ouais et ça là est l'autre côté et ça là te ma refilme vimba et l'autre côté ngata na kotaka ya zalaka te ya zalaka kunati tant na kotaka ça là rien tout n'est que ça n'a pas répondre donc et ça là rien du tout Nico c'est mon frère tant to bota marato tout bisonos to bota major maroté est-ce que tu go télé tobota marjour maroté to besi masola mudinda te po mikolo nde tozobeta bandule boye yango na yango public ezosenga na olingo aussi ça nango siko na bige bozo préparer c'est une question et ça n'a rien du tout et tant que yo Arnaud liboso et ça n'a rien du tout tout la ngana ngo ça nga passe parce que ngo ça nga passe so bakenda obeta ndule ngala attaque 10 na ça te on tout ressorte et ça n'a rien l'autre pour bakenda bango tour mo be mais c'est senga que maman andule que titoki concert mo be soit batiki nga non mon abena ni na batiki linga nini on comprend mais c'est ezangi na mission mo boye mission mo normal et senga ki ba pona ya kende bonne chance à kenda pa ya ça continue la vie tout ça vous pas faire rigolo ba ngeba matakuna ba pemeli bango visa ça lionne obini vous pas faire rigolo ba ngeba gene Canada États-Unis ba pemeli bango visa ça lionne mo ane talinga pour na bi yo sepe la fort est-ce que ma bonne talinga ma on nga États-Unis boso na oh mama mikete papa ngana na nzembo na suna niveau bana na zo tanga te ngana koli Obi sakata no ba yoga obi ki sakata ba nzembo no ba kana e yana nani dala nga tanga kana obi marka house abo yobi marka house marka house mtabilobela yo evite que mtabilobela marka house mtabilobela c'est normal tout ça moni bango mo bayebi ke et niveau ba ngola ya maison mère okitisa ba chanter rebelle bango mo bayebi ke place biso doza eza ndenge mo la place bango bazati et carrément makasi
bango la conscience na bango bayebi mais eza pe orchestre toboya yango te eza orchestre monene basala pe fierté ya Congo na ndenge na bango mais place biso toza eleki nde place bango baali pour l'idée na bango utaka oui y compris pe wana pe neti nani kasi intervention na sala de makambo ebela profa déjà na kasafu ba on peut répéter na kasafu martyr déjà beta ba Zénith ba Olympia a robeta suni marka ozabi batikele o kilo okoki yango te kilo yani ya champ na nzembo okoki yango te obi bino nyonso bouta kuna bokoki yango te omoni niveau na yemba na disque oyo obi commence on a combien de remerciements kaka sur na baninga nga ba artiste neti nani ebele tangata moko ebele siko ngana na preuve moko marka uza batikela bino charge yo bino obouta kuna bokoki te aw am so azolo ba orchestre mususu biso pena na bango bino a na maison mère o bino bouta na groupe affaire boya awa ba charge yo batikela bino bokoki yango te oyo ka nana ndanga oyo ka ngote oyo ka ba bouquet de fleurs na poncelio ozo ka ngote c'est la biso mo mosaka moko boye mosaka ya ba vocal mais na olinga Ferrari azalia est-ce que na olinga te bosata mo featuring mo ya bino bali na okata bino mibali omoni Ferrari ninga za wana aza Ferrari soka oboya mais ba mona ya boy akoya na makambo te mo tango moni ngana lingi mo eloko mo dio na bino bali obe afona bino se plala ngo lelo kaka fo ya kaka na ebite mo dio na bino bali ça limousine obike jo a diminué biso fort diminué yo ngai te nga ko diminué ngande ngane na diminué yo solo diminué na groupe nyonso tu oyo ya makambo nga bino trop bosa musala kitoko boyendi sala na senga moni génération so mutabo yango azandoki comprendre so sala nde yango azandoki bino mibali yo tango toyemba ko esala ko nde ngana bige bon chanteur so bino beli sala bino esala sonde na nde no fandi mnogi mninga ninga zo palola oyiba mninga ninga zo palola esala nga kanda tala ki so Ferrari sali fukala danger nga fona yana na ni logo moko boy na bomaye ni bo sela biso siko na habite à Ferrari sela biso lo mo deux vocal deux fois on a kitoko wana bo sela biso lo mo bino boy bo bo c'est plus ça biso. Aujourd'hui tu t'en vas, ça pourtant me dit Ezani nyango mon amour Oye binga bien Elinga kayo mon amour Nazoko sauter Salaire nange pano Salaire nange pano Salaire nange pano Ezalaki nini Salaire nange pano Salaire nange pano Salaire nange pano ezalaki obinga so na yimi sana ngana zo bino bo album nanga moni bato balobaka trop te moni niveau to komi nango eza niveau moko boye faire olingo kena dernier message ni no lancer so arkeli dernier message déjà donc qui et boy baka que donc sans protéger Inkaïle Inga, ils ont frappé toujours à la hauteur, à la top. Mais la prise des alliés, Babylone, ils ont belé, ils ont ya. Ngana sengo mbongo teo, ngana sengo sebolingo ngona koma trouble aka na tuna mama. Bolingo ndena sengi na motema na yo mama e. Simba ngai na loboko wowo, tokatisa ngambo. Lokola pakai, pene ya bato. Bolingo nde nasengi na motema na yo mfutela shaka nanga motema ya motema mais aux émissions na ngati merci beaucoup mbote na pesi mbote na Gisèle Pierre Chirard à Paris Régis Kotazo le nouveau millionnaire Big Sniper Balusette Luke Babali Dimitri Balondo Dino Falanga Papi Mbumba Paka Juma Patrick Bangila ya Bikile yo ya Bikile obike makambo oyo ya mondo na lile azotala yango maître Lola de Bruxelles azotala yango massa na ngai Patrick Samba les facilitateurs les médiateurs azotala yango na Luanda donc ba ya tout ya France Belgique Rasta Bob mille esprit Zatarayo yebi guitare Yamaha tozozila merci beaucoup nanga tonton Samo na pesa mama mambote po moni fera betelo ko sika yo pe fu betelo na beta mudinda mais bayoka ngo kaka no ya pe loko mo ka sika
styliste Richikanga, le fils. Moro Pito Lukaya na Kampala, elle m'a dit le direcable na bosanité titika yembe à faire des millions, Linda Sopokoto Ayoka nose. Oh mama chamo momba na kokoliate. Kasi biswa chérie, kasi soya bébé. Zongo ngwa. Petit ça, le kiko tuni triline. Mama sakatera ba petit bakoma comme la C4. Besanga soina gogo. Voilà comme la bonne santé kudia. Voilà comme la bonne santé. Bijou Elembe, sans oublier Bijou Elembe, ma solo Djogo Wenge. Nayebi ke ba Rolando na mikili, ça la kitoko trop quoi. Na CP 3 avec na ndongo ya mbinga. Venanga tonto Samuna. Tonto Samuna. Ko le na tina te. Ko le na tina te tonto Samuna. Yoka. Tonto Samuna quoi. Malgré tonto Samuna ti le lolo bagi o solo mais na no sololité. Ouais, qui t'aura trop, on a CP le faire en émission. Vraiment, je suis très content. Soto nange se bendete, casse ça mon souvenirs. Pourquoi les lo commission ont joué na yo chéri? Moto te kaki epo, yabiso na bambaki. Talala ngai na yo plus que nuit de na. Mama wo, kanalanga malembe. Tout ce qui sont maman. Merci, dernier message. Dernier message, boyo kaka chana bino, boyo kamudinda trop. Pour encourager biso sans poto pezoya boyo ka ba travail to sali na kati na yembi pena fort boyo parce que version nikide parce que il doit passer une opportunité na yemba nzembo na yemba yango si ba yemba parce qu'on a na ko yemba yango siko si ba yemba oui ba yemba ngo to wata yemba to boyite mais ngas ko na ko yemba yango kane wata yemba ngana za arkeli 10 match na ko yemba ngo na ndenge na ko yemba yango. On pèse en zéla, on pèse en mawa charme. Donc pas de polémique quoi. On a la polémique c'est quoi. Simbande. Pas qu'à Juma, na bosanité. Na bi que la miki di ba Rolanda pas qu'à Juma, à la mystique. Ouais, Bolanda kalaming te sans poteau de ça. Pas qu'à Juma na tita nzemba batu. Olinga ngo. Eza problème te. Sona kanto boka tita nzemba. Na sala tango ba yemba pas qu'à Juma, wana ngala sala kuna. Na yemba na sala ba temo banzembo musu. C'est ça problème te. Merci beaucoup, Omar Kelly. Merci. Merci vraiment l'opportunité. Merci. Ah ouais. Mais tiens moi émission on a mis na ngai rosala kitoko po ba fan ba mona mbamo ba commentaire na zo pe moi chiko na ndenga. Numéro contact ya? Numéro to pesa rapena boyete mais na kopesa numéro ya bureau. Tango benga ba kozwa petit nga Joël Mene Nzamba Fashion 00243 29 20 49 118 0029 20 49 118. Wana bobengi bozwi maman 10 match pour recevoir en direct quoi. Pour na ba conseil ma mbebele quoi. Merci beaucoup. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ce qui ça a été plaisir, Boloba, merci na gloire au Tozani Lelo, le trépied numérique, le caméraman le plus expérimenté. Hein, yebna Afrique entière quoi. Ah, gloire, moi mon balio, caméraman à Kitoko, moi mon balio, merci beaucoup. Sans oublier Balobi, je salis encore, et Naro. Talaye aza moi mon balio solo, Ferouzi Gola. Américain noir, Ferouzi Gola, l'ami de Barack Obama. Azalaki na Chicago, Sikoyo Azana, Oyo. Comment on passe? Ferouzi Gola, yo akomba ville na yo. Oyo, pardon, c'est ça. Oyo, c'est ça. L'ami de Barack Obama, Ferouzi Gola, Azalaki na Chicago, Sikoyo Azana, Oyo, Ferouzi Gola. Sans oublier Maman Geneviève Amani, Maman Possible, Maman Bonheur. Balobi l'Allemagne, ça se trouve dans la poche de Madame Brigitte Vemba, précisément la ville, Yakapel, la Pession Mbote. Sans oublier Moussika Sika, Blaise Moussika Sika, ex-guitariste à la maison mère, na Pesina Moussina Mbote. Balobi Kapibiata, na Pession Mbote, Bisika Ozali. Mais pour Nangai, la série continue.